Bandeko na ngai kiti oyo yango ezalaki kiti na ngai ya ordinateur. Donc nakotiela bino biloko mwa mingi oyo mwana mwasi wana kombo na ye Grâce Menga Vivi. Kombo na ye Grâce Menga Vivi. Bayaki na ndako na ngai na Chimblo. Alors Chimblo ozo wangana talaka kiti oyo Grâce abomaki déjà mokolo baki na ndako na ngai soki pe cheki acide soki pe faire repasser na yebité. Donc nazo continuer. Grâce oyo kiti na remplaça ndenge boyaki na Chimblo Salomon Mala oyaki na ndako tovandaki ngana yo awa na canapé na explikaki yo Grâce Menga Vivi kiti yo nalakisi ya kuir wana oyo ezalaki awa bomaki mokolo boyaki na Chimblo kiti na remplaça yango oyo ba video oyo kendeki nango ba video oyo kendeki nango ni surtout na remplacer yango omoni Chimblo na lobaki na ke caméra ezalaka ondimaki te likambo te bandeko o na lakisi kaka po table na ngai ya ordinateur na ngai nasala misala na ngai yango donc kiti ezalaki awa ezali kiti wana ya kuir na lakisi bino. Donc nakoloba un peu plus nakolasa biloko moko po za mwa idée jour oyo Grâce Menga Vivi ayaki na Chimblo na ndako. Kombo ya mwana mwasi yango Grâce Menga Vivi. Natangi kombo na ye Chimblo alobi jamais ye aya na ndako nanga. Donc nakoloba plus nasabino moko biloko ndambo comprendre. Saki mosusu yango oyo mokolo bayaki na ndako. Saki oyo ozomona oyo na somba yango na Portugal na 2000 na 99 be 2000 tokendeki na loi de mail na mwasi nanga na Portugal tokendeki na Algarve. Donc ndenge nazoloba boye José Soba azofa na Portugal akoma awa na Angleterre ayebi. Donc saki oyo na tizango na ba document nanga soki na bimi nzoka nde mwana mwasi nazaki jalouse na yango saki oyo bomoni atikala ko lock yango saki ekufa na sombaka yango 500 livres na Algarve na 2000 soki naza na bonne mémoire. Tokendeki na mwasi na ngai Sharon mwasi na ngai ndako à cette époque azali kosala na tribunal ya grande instance ya en Angleterre. Donc saki oyo na sombaka yango 500 livres à cette époque na 2000 livres na 2000 na sombaka na Algarve. Témoin na ngai ezali José Soba aza awa leo na Portugal aza awa na Angleterre aza na Portugal à cette époque. Et puis na fille oyo azalaki Miss Congo na 90 tozalaki ngana ye na Portugal na Algarve. Donc ngana kendeki na bango Grâce Menga pona ko rappeler kaka na prometaki bino na prometaki nani Salomon Mala parce que ye mutu aya na mwana mwasi wana na lobelaki na libala. Alors mwana mwasi wana yebi na vina ngana mwana ngai te mutu ayaki na ye Salomon Mala ayaki ne pa na ngai contredire nge contredire ye pa na nga nzoka nde baaki na likampo na bango. Alors na prometaki mokili ke na kokende tina suka ya likambo oyo Vivi na somba saki na nga mususu tra saki mususu na somba yango na linka ka mona Vivi ke na somba na nga saki mususu na remplaça esika ya saki wana oyo kutu ekute ngai plus cher koleka oyo omoni donc bato bamoni yango saki oyo nayebi te esalaki ngambo nini eti lelo nayeba te problème nini nasalaki yo mais nabenganaki yo parce que oza koyiba ba parfum nazaka na collection ba parfum nakozala même de 300 parfum na ndako. Donc na lobby yango lelo ye ako azaba na yebi azali koyiba ba parfum na ndako na kokanga ye na bengisaki Salomon Mala oyo ayaki na yeki non teme muto yelanga ko introduire ngai ayibaka alingi na koma mobali na yeme ngana ta na copine na senga ki tozala ba camarade
akomi ko fréquenter ngai akomi ko exige nga ba condition mususu ezalaki mpe dire mpo na nga mais nasomba saki mosusu yango grâce à menga nasomba saki mosusu yango dommage que saki oyo mpe omonaki yango te mais fali mpe oyo mpe osala mabe nango te donc omoni yango oyo ezalaki te ezalaki quelque part mosusu donc ti ozofuye ndako oyo tokomona yango te saki oyo mais nayebi so kende basaki ozalaki nango mibale oyo kutu nasombango avant oyo nasombango oyo eza cuir vieilli abe yango cuir vieilli nasombango na ba 93 94 saki oyo abe yango cuir vieilli ya munene nango kutu ezali ya munene nango ekutango nakoloba pe te parce que nalingi ba problème te mais ya munene nango ya voyage nazaka nango oyo un jour chance amonaki yango te mais oyo ye abomaki yango oyo atiki koboma vous voyez nasombango na Portugal na 2000 tokendaki na loi de miel donc na honeymoon na mwasi nanga c'est ça omoni mwinda oyo pe atikali koboma yango baminda yango naza nango misato alors mosusu ezali batushaka yango kaka kotushe epeli baminda oyo basala yango so te nasombango na Argos soki naza na bonne mémoire na ba 92 93 eza basouvenir naza nango oyo kutu batournaka yango mais eloko oyo atika kobuka yango chance bakobongisela ngai yango nakobongisela yango moni donc bukaka yango oyo atika kobuka yango vraiment na baminda boye eza nango te inutile atika kobuka yango oyo mosusu ezalaka kotushe yango ye azwaki ebende akotisi ebende pesi coup circuit donc bakosala yango so te parce que comment discontinue donc basala yango so te baminda yango eza baminda moko nayebi te donc alors mwana mwasi oyo kombo na ye grâce à menga vivi mwana mwasi oyo ezali minda na ngai ezali mwinda na ngai ya chandelier na ngai ya chambre donc abendaki yango ekomi loose alors lokola journée wana bayaki na chimblo na ndako nanga nayambi bango tovandi mais sikoyo mwana mwasi nayaki mpo yosiyanga pardon nzoka nde akombinaki na chimblo baya komontenga ku le même chimblo wana azalaki soki akepa ya dokis donc azalaki souvent na bitidi ya soki aye na sidi kotoyo bakobenganga naza na mosala ifonda kosomba masanga mpo yamela donc nakomaki lokola esclave na ye donc mwinda yango yango nalasimika mpo boza na ide nango donc ekomaki soki nasali switch na pelisi yango pa ezopesa mama moto moko boye bandeko na ngai omoni kiti ndenge nalobaki kiti nasoma kiti mosusu kiti ozalaki awa kiti yango aboma yango nakola sabino mwa biloko mwa mingi oyo asalaki donc kiti na remplaça kiti mosusu bandeko nazo continue toujours bomoni oyo ezali batterie ya moto na nga en Angleterre maybe nazaka na moto ça fait 24 ans naza nango donc eza lokola Harley Davidson ya munene mpenza moto wana nazaka nango Angleterre maybe donc nasoma moto wana ya sika ibana ezine naza nango 24 ans batterie nango yango oyo alors soki mikona na otambola nango te basera malili tout ça na longola yango ntana demaraka moteur na chauffe nakendeke nango donc mokolo oyo bayaki na ndako na chimblo wana sikoyo chimblo aza kozwanga na masolo kokalme ngai ye alingaka edenga oyo na bosolo ndako mama bisala mike mike donc bayaki na plan mpo abona koboma biloko oyo azalaki koremarke na ndako donc batterie oyo abebisaki yango bomoni alongolaki eloko oyo mwaki nafongola yango eza te donc eloko oyo tolongola yango donc batterie ebeba oyo ezali batterie na ngai ya moto kiti otala bakiti oyo ndenge asala yango bomoni botala bakiti ya cuisine tala ndenge azosala yango ozomona bomona na mitu nango botala soki mpe azotia baacide soki mpe banini mpo bakiti ebana kopasuka vous voyez donc asala yango partout vous allez voir nakolakisa bino yango omoni yango ndenge asala yango
omoni donc nalakisa bino nayebi te nini asalaki yango on dirait atiaki bamafuta moko boye bi acide docteur na ngai kombo na ye Dr Hope donc automatiquement na semaine nasalaki rendez-vous na docteur na ngai nakendeki na kutanaki na ye kombo na ye Dr Hope docteur na ngai Emmanuel Hope azali na Streatham Hill numéro 3 Palace Road na pesi bino adresse ya docteur na ngai donc automatiquement na informaki docteur na ngai mpona ba analyse parce que na bangaki déjà ba mai on dirait ba tchaki peut-être ba masuba ou bien ba eau de javel na mai lokola ndako na blo na ndako na exposaka yango mingi alors automatiquement tango ba bimi na monike ba kende na ba sac abi biloko abizo na ndako na mais na ndako na zene iloko te mais akena ba sac misato bimaki nango chimblo aza ko défendre ngabi mais est-ce que bossa na ki biloko akina na tchaki kate to comment natika nano mene mona keno ba drap ya mbetu nazana naki peut-être ba 15 paires ba drap ya ndako donc ba drap ya pembe ba drap oyo mwasi na ngai liboso atika ye mko na kende na donc nzone alula ka mbetu na ba drap ya mbetu wana mais ziki ya femme na ngai atika yango lukaza ko fuye ndako alors ayebaki déjà yango ayelaki ba parfum azali ko oui parce que na collection ba parfum na collection ba bic na collection ya ba serviette na 40 serviettes ya kosokola nzoto ba drap ya pembe na même ba 12 paires ya pembe ya ba couleur mususu même ba donc ebele alors azali ko vivre na matériel moi je ne savais pas que azalaki impressionné na mwana mobali ya lingala azana ba collection ya biloko parce que d'abord il ne comprenait pas que collection c'est quoi azo kamba que non muto sala ba collection na sala ba collection ba kumba collection ba parapluie collection ya ba serviette ya kosokola nzoto collection ya ba bic na sala ba bic mususu za na valeur ya 2000 livres na bic moko na sala collection ya ba montre ya kolata quoi ba montre ba 4000 ba 5 donc na sala ba collection donc na kola sabina ote alors moi si wana donc akomaki ko vérifier ngai ti suka nango ayiko zo valise ya ba ketch akenda na yango valise wana ndanga ke non mais yo boma bloko boye piso mbongo valise yo nati nango na Afrique na yelo mbongo alors ayelanga 1000 livres mais alors ndanga ke non valise piso ba ketch ba plus de 2000 osubi sa blona ndako boye olataka yango te tout ça akenda na yango une fois ayelanga 1000 livres mais à part ça nazana nyongo ya fille wana te na sala ye mabete nazali ko accepter ndenga zalaki ko ya ti akoluka chimblo wana azako zonga lokola esclave ne moko boye donc soka ina sid il faut na sombele masanga bande ko ngai chimblo na Vivi grâce à Menga boyaki na ndako Salomon il était au courant de ça santé na ngai toujours ba vérifier yango ba makam kimiki ba découvrir na vérifier yango police oyo yebisaki police abengaki ngai nazana numéro ya police wana pisa so coordonnées to tete na contact na ye chimblo moyena beta yo awa ezate omoni soki na beti yo awa alors nga na sali ça fait 24 ans na travail 24 ans en Angleterre je travaille donc après la classe na ngai na kena mala ngona musala to soki na beti yo bakokanga ngai so to na beti Salomon bakokanga ngai après ça na kozwa criminal record donc na ligne yango te mais soki na beti Salomon za mo question na beti ye akosumba asubi de même chimblo tuna bazombo nyonso na beta moni via William na beta ye tuna via William apesa yo sango na ngai soko moni Edo Makanda tuna ye donc nazana batu oyo nalinga kobunda te mais l'air moko na perdaka yango pona batu mususu bakola baza bandoki moko boye alors il faut ko beta bango chimblo soki na beti yo okolongola bilamba suwe na ngezaki nikino na mona yota na libanda donc yo na Salomon na zomina na libanda na laksa face moko ya mabe parce que bozaki ba poison bolingo bo dame ngai na ba rose club bazana ngo bino ba Salomon soki pe ba rose club bazana yango chimblo ki ndoki ya mwasi oyo bolia na Belgique ya camarade na yo Jacques tous ces gens là donc chimblo likambote mais chimblo oza janvier okoyebanga bye bye.